Depuis plus de 4 ans, Maxi Bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps, mais aussi des couples. Avec Maxi Bien-être, dites au revoir aux maux de dos, aux problèmes d'hémorroïdes. Maxi Bien-être est une solution buvable, très facile et pratique à utiliser. Versez le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède, mélangez avec une cuillère et c'est tout. Alors, qu'attendez-vous? Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et des couples. Merci nada bena fier na Congo Promo. Eza site oyo bena no number 1. Do site oyo bena intellectuel. Boss Raf Ngindo en tout cas na passivement bambote. Raf Ngindo le présentateur la force créative Congo Promo. Boroto ça na force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindo, Congo Promo ne tombera jamais. Bigolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raf Ngindo, Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babunda na nango. Raf Ngindo, Congo Promo. What a plus, what a boss là. Hello, bonjour, bonsoir. Na ba écouter na bango Florence l'américaine yeyo. Na miko ya Congo Promo Raf Ngindo mobala pembe toze longo na denzu babi nzuzo asima so na Paulan Congo Promo toujours likolo nzuzi umela lelo tozana invité na biso autre yamba na media lelo tozana pasteur Grâce Mosa Nzambe na kati ya Pauland basa Nzambe oyo bazopesa biso message de Dieu oyo vraiment que basa Nzambe babengi bango bato na Nzambe ya solo tozana pasteur Grâce ana message opesa bana Nzambe toyoka ye tolanda vraiment na Congo Promo na micro ya Congo Promo tokoki ko poser moi des questions invité na biso. Bonjour, c'est Florence l'américaine. Boni tomoni yo na micro ya Congo Promo toyeba oyeli bana na Nzambe message nini pasteur? Merci mingi pour la question. Vous allez un message de vie à Jésus-Christ. Et il y a un côté dans le monde. Tout un message, notre message de base, c'est Jésus, qui est le sauveur de l'humanité. C'est ça, c'est le message de base pour tout le côté à Zambie. Merci, pasteur. Otoza Karanamiko Congo Promo, pasteur. Tolinto yeba depuis Oza Awa. Na musala o ya Nzambe apesa o netonga na ontongi koyeba pasteur musala na wezo kende ndenge nini evolution eza ndenge nini po pesa pe ba na Nzambe bayeba. Oui, merci beaucoup pour na musala na Nzambe na Portland même. Je pense que Nzambe azali Nzambe moko azaka en Afrique azali en Amérique, il est un créateur de toutes choses. Nzambe a changé et depuis tozalaka tobandaka vie oyo depuis Afrique kino lelo awa na Portland men tozo continuer na même vie puisque ezali one oyo ndenge tobenga awa na anglais ezali sens unique de vie tosi ezanzela o Nzamba ponela biso ezali vocation céleste toza ko continuer toujours na musalango na mboka oyo tozo te ya batu ba bazo yamba Christ comme Seigneur et Sauveur, tous à l'aise puisque toi na maboko na Nzambe, tout est contrôlé par Dieu. Merci pasteur Tobi sango nini oyo yeli ba na Nzambe na poko ya lelo oyo ko yebisa bango qui est lelo vraiment confirmé bango que lelo vraiment netoza na pasteur Grâce ya moto na Nzambe sango nini oyo lingo pesa bango message nini oyo lingo yela bango vraiment. Oui, naza na message moko na o nazali ko partager ezali sur la foi et la détermination ezana mokana Marc chapitre 2. Bible ezotalisa biso ke il y avait bato 4 bamemaki ndeko na bango moko azalaki paralytique et pas na Jésus. Mais la Bible nous dit que quand on arrive na Capernaum bisika Jésus azalaki Bible bete ndako ezalaki tellement plein na bato. Moi, je suis la Bible a créé que effort. Tellement bazaki déterminé avec foi et créé que ndekuna bango azwa miracle. Comme une brève, namakamunus toko sala dans la vie sans que toko zalaka, soit toko zala déterminé dans la vie, toko éteindre bit.
Ce qui est déterminé, que ce soit dans ma balle ou dans misala na biso, que ce soit dans le sport, chaque domaine de la vie, il faut la déterminer. Ce qui est déterminé, c'est que il y a une victoire surtout que pour les Congolais, dans notre vie, il faut la déterminer. Sans détermination, tu peux aboutir à rien. Et bandeko bazalaki déterminé, Bible le bete bakotaki ndako ezalaki plein, mais Bible etali sibiso ke bandeko ba lukaki comment que ndeko na bango akomati bisika Jésus azalaki. Bible le bete ba fongolaki toiture, ba kwesi ndeko na bango na makolo na Jésus et puis azui guérison paralysie et sili. C'est un message comme bref, tous là déterminé dans notre vie. Merci Balandia Congo Promo TV5 tozan kaka na denzu nde tobaki biki rouge bozolanda ndenge pasteur grâce à Zoloba et puis aza vraiment na pasteur a vraiment moto na nzambe na lingi bolanda biso na Congo Promo et ça la bien vraiment donc ndenge zana azo répondre biso kitoko to sepeli mais pasteur toza suna ba question sous toni to tuna est-ce vraiment ne toza na Portland men bandimi vraiment ebele bazo yape na église ou bien bana na nzambe musu tomoni bazo vana banda ku bazo sambela te baliko kende église te baboyi bakomi na bango bapakano siko pona yo pasteur opesa bana na nzambe message nini vraiment pona ke baya kosambela parole eza bien tozala bamboka musika bino nde bozaba o bozala kwa bandakisi ke tokolanda bino olobi nini. Merci beaucoup notre sœur Florence l'américaine. Na uti koloba problème ya détermination. Si tu avais quitté chez nous en Afrique ou yambaka Jésus, ezali pona vie ya libela. Détermination de na uti koloba na lobi ke bandeko na tango ba eki bakotaki facilité te, bakotaki porte ndako zalaki plein na batu. Batika kite parce que bakotaki batu bazalaki na porte ou ndako ezalaki plein. Awa na mboka oyo eza na batu nazo meka ko regretter mukete pona bayiba bandaka na nzambe na Afrique bakomi awa batiki ko sambela condition ke tokuti batu batondi na ndako eza lokola ba obstacle ba empêchement misala kotoyo butu moyi batu bazo sala surtout que batu bazala wa biz batu baza préoccupé mingi na makambo ya misala mais et que ça la passe si tu avais commencé avec Dieu au komi en Amérique au tiki nzambe et que ça la passe mingi menga ne bete bao ya nzambe bako za la déterminer kino bako kutana na nzambe na bango kino seko na seko. Je sais que o ya nzambe différence ezali bako tika nzambe te parce que Israël même en Égypte bazaka ka bana Jacob même balongwa ki en Égypte bazali ko kende na Cana bakotana kana ba obstacle batika ka te ba continuer que ba persévérer jusqu'à tel point que bakoma na terre promise. So mon muto atiki ko sambela et ko vérifier je ne sais pas que azali aza race de Dieu te aza école de Dieu te. OK merci pasteur na réponse na yo mais to ko mona ke bana nzambe belé ba comme ba incrédule par rapport que o bazo mona na kati na l'église o ba pasteur bo la sa biso bana banzambe yo mona sengi batu mususu ba vana na bango na bandaku olie ke ba ya ko sambela po ba mona makambo wana pasteur grâce yo za mosanza oza moto na nzambe ko répondre biso nini na oyo batu bazolo bato biso tozoloba. Oui, merci beaucoup notre sœur Florence l'américaine pour la question posée ngai ko vanda batu na bandako pour na peut-être ba comportement. Apôtre Paul le bet rien ko séparer biso na bolingo na nzambe. Rien ko séparer biso et puis le bet Dieu a tondisi bolingo na mitema na biso. Dieu a répandu son amour dans nos cœurs. Je sais que l'amour supporte tout. Maintenant, on est toujours trouvé parmi les communautés na biso. Lelo nazo benga surtout biso batolo balango yo République de Wenge et comme République de polémique et comme République de haine et de jalousie. To comme ko inana entre biso tozana to soulever ba momoko ou ezo inure même biso te ezo kabola biso. Na ba famille nyonso na ba communauté nyonso na ba mboka nyonso. Ba problème ezali na ba millions sur bato bazali. Pourquoi l'amour? Ça veut dire qu'il y a des problèmes. Bible dit que l'amour supporte tout. Maintenant bato bazotika ko sambe les raisons ya bere raison takaka na église. Puisque so landi bato bazana be raison wana bango moko nano. Bazana nano na makambo oyo bato musupe bako kolanda bango te. Ba mususu bango moko bazokima likolo ya ba bango moko na makambo na bango. Puisque eloko liboso dans la vie chrétienne, Dieu a aimé le monde. En premier lieu, il faut qu'il y ait de l'amour parmi nous.
to supporter mais si bolingo ezali te berere ko banda kaka ko bimaka kaka ndeko moko tuninga lobi pasteur be église akala ezalaka boyete ngapenda zongi se réponse na tona lobi na be église akala ngo ezalaka wapi yo ezalaka na be église ngo na église à Corinthe division ezalaka bato bazaki bazo swa na Paulo na bien aimé mususu na Bible bete ba discutaki elinko arrivé te ke elinko lo bateke soki bato ba discuter ou to essayer un des problèmes foka ka bato bakabwana ou to bato bateka ko sambela vie en Zambie ça c'est notre vie même na bayo kola Jésus banguno so bazaki molai ndenge moko te bazaki molai ndenge moko te monana ndenge moko te bazaki bazote ndenge moko te alors ça veut dire que parmi millions so bato bazali il y a des erreurs mais maintenant toujours comprendre makambo na Nzambe peut-être au contraire et ça raison te ya kotika ko sambela puisque ko sambela za vie na yo individuelle pratique-toi la parole de Dieu soyez déterminé na makambo bandaki bitu wapi ozali ko kende loko ne nozo gagner kata na vie chrétienne okomona ke vie chrétienne na yo ko sala bien mutu azange ba problème azate mutu azange milliers zange berere zate na ba communauté nyonso. Ok pasteur toyoki vraiment bien pasteur Gracia mais lelo to komo mona ba pasteur ebele en Portland men ba komo kota ki Mario ba komo kende kolinga donc basi ya baninga na bango et puis donc basi ya ba master na bango tozo comprendre ti ezana ndenge nini pasteur yo lobi bien que bana nyonso ba kokolanda kate ba o baza grâce de Dieu il faut bazala vraiment na église to boite biso tout ba grâce de Dieu to ozalaka wana baninga nyonso ba baza pe na ba question na bango ba bito poser yo bango pe ba ozalaka wana o répondre biso nini pasteur. Ah oui merci mingi sœur Florence l'américaine pour la question. Je pense que totanga ka maloba na Nzambe majorité tozana connaissance David azwaki mwasi ya soldat na ye abomisi ye ezalaki na Israël azalaki roi mais tozomona mawana Nzambe tant que ya se repenture azongeli Nzambe tozomona Nzambe azo continuer kozala na ye eloko nini nga na koloba na question comme oyo Bible ezoloba ete l'âme qui pêche c'est l'âme qui mourra moto azosala péché azwa koassassine vie na ye ye moko eza lokola na minute soki na bomi moto na kota prison moto asalere roazolinga basi bato oyo azo violer azosala n'importe quoi mabe azosala ekotombe sur lui alors yango tozo conseil biso bato sambeleke tant que tozo sala mabe yango moko ekofrapper biso puisque Bible bete l'âme qui pêche c'est l'âme qui mourra tant que moto azali kosala péché yene moto akokufa ye moto ozoloba ke un pasteur nous ne sommes pas là pour défendre les pasteurs pour défendre Jésus. Nous défendre Jésus. Nous défendre Jésus, ne défend pas les pasteurs. Nous défendre Jésus. Alors, nous avons besoin de Jésus, nous n'avons pas besoin de titre à battre. Puisque sur ce titre, il y a solo ya bonzambe, il faut que nous attendre. Mais je sais que Apocalypse, même les heureux, ils vont tomber. Mais il faut que nous tomber, conséquences, les na likambo sali. Biso lelo toko te ya tolobi bana na Nzambe bolimbi ça c'est normal mais conséquence il y a péché ezali na mutu so consommer yango c'est tout ça. Ok, merci pasteur. Mais pasteur to banoko mona kando lobi yo zo prêcher Jésus au prêcher te ate pour défendre ba pasteur. Mais to banoko mona na 2014 2014 bozaki ensemble na bolingo bolzaki bien bino vous prier ensemble 2015 bokaboneye 2016 ya makasi 2017 ne parlons pas sokongo le belation de nini na batanyo so ona moni bokabone koti eza nini pasteur. Ah oui et loko moko koyeba ezali boye na ministère Christ a dit que aller dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle fait toutes les nations mes disciples majorité bandeko baya ba pasteur ko en Afrique wana nazoloba terme moko comprendre bazaki na ba communauté na bango et tango baye bakotaki bato bazaki bazosangana en attendant majorité pe basololaka ndenge to sangani boye lobby na ko banda soki na zwi mikanda na ko sala peut-être communauté na biso ou to na ko banda misala majorité basololaki sko bato bazali musika ezalo la bato bazali banda États-Unis bayibi makambo elekaka wana États-Unis te mais yango moni bato wana majorité pour nanga na mona kango bien puisque bato nyonso bakondima ngai te bato nyonso bakondima yo te eza na bato bakondima pasteur Grâce eza na bato bakondima pasteur Jules eza na bato bakondima pasteur Victor eza na bato bakondima pasteur Placule il y a beaucoup de gens mutu na mutu akondima pasteur kolanda mutu azo sepela ou azo te et bien azo s'intéresser na vie na ye alors yango na mona kango surtout division te parce que Israël bazaki tribu moko te bazaki 12 tribus d'Israël. Mais ça qui n'attend au basangana kandeng to sangana ba convention to sangana na ba campagne ce n'est pas un problème tabou surtout
Puisque tant que les autres ont une question, ce n'est pas moi qui t'avais prêché que vous allez chrétien. Ils en ont passé le monde de Moutouatea Kayo. Mais tant qu'à cause ça qu'on a bien ouana les loyo, tu as aussi eu l'opportunité. Il y a tout un an passé le correspondant afin que quand on a ma cambo dans Zambé, pour nangai c'est ça. Ce n'est pas division, ce n'est pas notre but. Pona ngana omona pasteur bolingani te po ba makambo ezokweya misusu ba oya te pasteur bana nzambe vraiment Michael Amba et Beta na Portland men vraiment pasteur grâce à Zalaki bana nzambe biso to bito yende micro ya Congo promo to ena denzulu zitu na biki rouge biso to loba vérité rien que vérité to yoko loba o ezaki photo loba vraiment pasteur est-ce Zalaki na concert ya Michael Amba. Est-ce que Bolingo Zali entre bino na bino tolinto ka réponse non pasteur? Oui, merci mingi c'est Florence l'américaine pour la question. Toza na réalité moko awa na Portland mene na monde ya misala. Ezana bato bazo sala na butu, ezana bato bazo sala na moya. Alors je ne suis pas là pour défendre le mal. L'amour, Dieu nous a donné cet amour afin que tout lingana, tout soutenir. Mais est arrivé peut-être que bato mususu bakoza la bazaki na misala basenga na misala simba kiti bato mususu bazalaki bakendeki bato mususu bakoza la bazaki malade. Alors toza on a te pona ko pousser ba raison le pourquoi bato mususu bazalaki to bazalaki te. Mais ngai personnellement nazalaki te puisque nazalaki na musala na sala kana butu nazalaki na note puisque musala epesaki ngai permission te ya ko zala peut-être na concert. Mais bande ko misusu bazalaki elekaki malamu. Nous sommes pour Christ. Christ a divisé, et nous sommes pour Christ. Mais j'ai une question que je pose que bolingo ezate na ba makambo ebele. Bolingo ezale action de donner selon l'amour de Dieu, selon la Bible. L'amour de Dieu ezale action de donner. Mais ezana batu o bazali pe misika par exemple batu musu bazaki na matanga atinda contribution mais il y a monanité. Après ça qui met présence les alaki. Par exemple, bateau présence les alaki va contribuer qui écoutez ce qu'on va terme moana. Bateau ba koki koya. Bamo présence na bango bateau pe ba kotinda ba contribution. Alors c'est ça vie au bateau parce que dans la réalité moko awa sur le terrain il y a Amérique. Tous les étrangers et pas étrangers, tous les immigrants, non, la majorité, les mikanda, la majorité, les manabuto, les manamoy. Alors cette différence là, mais on a comme réponse yangoana mais ça a raison comme tel. Pasteur, Babi Pasteur, grâce à Motonanzambe, au défendre très bien vraiment. Toba kelo ba flair Motonanzambe, tozaka na denzulu zitu a vraiment balobi apôtre Tambuluko ki mo papa mbote koto zali, Pasteur Plastide mbote nayo, tozaka tozona naka Babi Pasteur tokotiko pete po mituna eza mwebeli. Tokotika ote. Mais Pasteur, olobi bongo défendre bien, mais tozomona awa bowe la bandimi mundi moko aye kuna mona bo diaboliser te pasteur on a kuta zala boye moko pasteur déjà azolo mabe ya pasteur na yo ke kuna te fo ya bozo wele la bandimi un po anine pourquoi ko sa biloko bongo ce que zo ça la batu bien te pourquoi? Bon, merci mingi pour la question. Tu sais que surtout biso batozolo balango yo tozana problème ya apologie na bamon. On a un problème avec l'apologie, tu veux qu'on défendre les mots, tu veux qu'on défendre les mots bien. Tu as une division, difficulté parmi nous, c'est la nomination. Bato bazo tabese, tant ozoya bawe bazo la presque aye mutonasika. Menga nazo croire te na baterme ke bato bazo wele la bandimi. Parce que bandimi baza bandimi na ote pasteur pour nano liboso tote ya bato bandimi la Christ comme Seigneur et Sauveur so amen na Christ kat na ye et ko arriver à ponanzela auto soka ya komi na mboka ko tuna ke na ko kende ko sambela so ba pasteur bazo wela bandimi ngana zo croire te ke baza ba yebi nano ki weza ki pasteur ko wela mundimi te bo mundimi aza ya yete mundimi azali mona na Nzambe azamona na yete awela bana na ye ou mwasi na ye azaka na bana bandako mais ba pasteur baza droit ko wela bandimi ko ba bana na bango te baza bana na Nzambe mundimi ye moko Nzambe orienté ye atuna wapi akokende ko sambela yo kaliloba na Nzambe po chango na misa okowela bango na nzoto bayeba membre est-ce que mitema na bango okowela ngo te est-ce que okopesa bango mitema na bango elingo okopesa bango yango te alors c'est pour cela si que za bongo
baye bazosala baacte wana bameka kodiminue batika babiloko wana bayeba ki ye Christ bana bazali bana na nzambe baza bana na biso te. C'est ce que je pouvais te répondre. Pasteur grâce à lobi botika biso kozwi mondimi a une église mais pasteur ozwi motema na ete po bandimi bazali bana na nzambe bana na nzambe donc yo kokozwa na mondimi mais ozwi motema te ba pasteur boyoka na bozabo moko pasteur grâce à lobi déjà awa ke bosangana toza na Paulane men misala ezali eza na bato musu basalaka ntongo musu basalaka pokwa Mike Kalamba ya na mboka soki ba pasteur musu bamonanaki te ya a défendre babika zaki na musala butu franchement kosi te po na yebika salaka pe musala butu so akosaki na ngana bimise vérité na miko ya Congo Promo na ngana lobaki pasteur okosi mais to moni nyonso tozoloba aza na nzela asalaka pe na butu bo comprendre soki azalaki te alobi ke bolingo ezali po église eza corps du Christ bango ba pasteur nde baza corps du Christ pasteur moko occupé c'est que za bango tout ba oyo kango ya biso tout toaka bana nzambe Florence l'américaine ye o abino tozaka na denzulu tozokendeka na denzulu zitu ya biso biki rouge tina suka mais pasteur Gracia différence nini oyo moni ndongo zaki na Afrique na mosala nzambe na ndengo komi awa ndengo zokende différence nini eza entre Afrique na Amérique? Oui, merci beaucoup en tout cas. En Afrique, différence ezali ni. En Afrique, biso toza sensible mingi na makambo na nzambe ke awa na mboka bamindele. Awa eza mboka misala toza préoccupé mingi na misala. Kosambela bato bosambela na Afrique na kosambela na koloba nini vie de prière. O toza en Afrique na awa eza différent. Eza différent makasi. Ngai nakutani na ndeko moko ya mundela za passer alobi biso awa tozo banga bino biso nde bato tomemaka évangile na Afrique toke kote bino mais bino boza na spiritualité mingi par rapport à bato bazala en Amérique différence eza makasi yo nde mutozo na Afrique uto Afrique soza na moto na nzambe gardango malamu puisque awa temps eza muke mingi awa temps eza misala surtout kofuta babile belé ba facture ba makambo ebele mito bato ezo bouger par rapport au ndenge tozaka na Afrique. Na Afrique bato baza na kimia bazwa temps ya kosambela kokenda na ba séminaire banini mais awa eza modèle wana te. Na Afrique bato bakosala séminaire une semaine bato bako répondre mais awa eza bongo te différence eza makasi. Différence eza makasi ya mutu azondimela nzambe aona mutu andimela nzambe déjà na Afrique. Mutu aza na Afrique aza déjà na 90% déjà ya vibration ou il y a speed, il y a vitesse par rapport au moto azali awa. Différence eza makasi. OK, moto nzamba bike moto aza na Afrique aza na trop de vitesse ya makambo aza na vitesse makasi ke bato baza apo bato apesi temps na mbongo na meki babaka time is the money donc temps c'est l'argent alors donc bato ebele bapesi temps na bango na musala bafuta babili baza mituka bassurance ndako foko futa ape ndako eza cher pasteur donc soki pasteur ozoteya na motema malamu mpo soko lobi ke nde tozalaka na Afrique pasteur asalaka te bandimi bafutelaka ye loyer ezalaka te ezalaka pasteur azosala po ye moko afuta ndako faut boulonner pour futa vraiment faut boulonner pour futa mais biso toyebi ke na Afrique pasteur akovanda ya zaka moto asola na nzambe jeune ebele prière ba séminaire kaka ebele po bino nde bosalaka kolia na ye kofuta ndako kolata na mais vraiment bandeko nanga na miko ya Congo Promo ezalaka te o Florence l'américaine oya bino l'américaine ye donc vérité si vérité mais pasteur nanga na poser question siko nde nini pona ba makambo be église évolution na yo eza ndenge nini église ekomi ndenge nini to lingi to yeba po to kozala pe mikwa Congo Promo na denzulu zitu to kita na terrain to roya jour matereza soki obengi Congo Promo ya rafingi no mobala pembe wana l'américaine na ye. Merci beaucoup. Alors, comme lobaki que nous sommes déterminés na oyo to bandaka na nzambe toza déterminé ti to komisango ti na suka. Alors, toza ba pasteur te ya Amérique, ya école te, nous sommes pasteurs spirituels sur les dons de Jésus-Christ. Alors, awa tozo sala musala ezali ko kende malamu, je pense que toya ki sika nzamba sungi biso tozo déjà ba papier we senga ke te photos zo toza ebele bato bani misala awa to sangisa bana na nzambe
Mais na côté où on a zali, toza quelque part na Old Food, to semble la chaque dimanche à 16h, à 18h, 2h seulement, et église les élus de Dieu, to Moussa les akito comme ça les ali malam. Les autres zalawana, to na thème mototé à la fois en action. Alors bazana besoin ko kaloba na nzambe toya to kaloba na nzambe surtout que bato babandaki ke to meminde ko to mema pa Jésus bozelate botelemate botala pe bela bato te botala pe fulte place na bino ezalinde ko na bino ko bika si vous êtes déterminé ce que vous êtes déterminé te botali bato botali condition mboka jamais pour atteindre but nous sommes déterminés comme Josué et Caleb. Nous, nous sommes déterminés. L'Amérique, c'est le nom comme tous les noms Yamukil. Mais comme l'équipe a communauté des en Zambie, nous sommes déterminés. Balobi, parce que grâce à Lobi, nous sommes déterminés. Et Evan Joshua, Babi Soki Kakoye, Oye, Ozana Fouana Kondima, Barosala, Oyo Lingi, donc Okuta, Nanyoso Babi, Kobota, Koka. Vraiment maladie, batiber, cancer, sida et si la raté yaka bango baza déterminé. Aza mosala nzamba lobi boya toyoka adresse après ça biso vraiment adresse parce que grâce au groupe ça adresse pour l'église à Rachel dimanche na 16h. Tozali na Old Food des ali salle moko wana Forest Avenue batu ebele ba yebiango basala ka ba fête kuna ya ba mariage ba concert e beta makakuna e yebani awa et surtout nous mutuno sa yebe Old Food eza salle moko munene batu ba kakawana soki toye to ka maloba na lokola lelo to kolobela Josué Nzambe alobi ke na livré déjà Jéricho na maboko na yo soko za na kondima oyoki liloba na Nzambe so chango na misala Nzambe asa libéré déjà liloba pona mutu nyonso nani soko akosimba ngo peta kota na Jéricho ezali kaka oyo akoyoka oyo Nzambe alobi chango na misala Nzambe akopesa victoire victoire eza déjà pour tout le monde mais maintenant ezoze la biso batu toyoki to sala ndenge nini tocha na misala puisque la foi sans œuvre ezali kondima moko ya kokufa yango tozali ko bengisa biso nyonso pateke dans mon église quand zaka na église de l'église de Christ milliers nyonso l'église de réveil ezali awa na Portland Maine bato bozali awa kende yoka loba na Nzambe chango na misala okobika c'est ce que on a koloba ngona. Parce que Aza très sage na ko répondre balobi Aza vraiment ya Nzambe très sage. Mosala Nzambe ko banga ko ya koloba ti yo banga no ko ya koloba bomoni pasteur grâce à défendre ministère ya Nzambe alobi Aza awa po alobela kaka Christ. Yaza pa lobela kaka Christ Jésus mais à défendre pe belé donc Aza mosala Nzambe ti Aza vraiment motona Nzambe neti lelo dimanche na 16h église ezana all food pasteur alobi boya Nzambe sa tia parole na minoko boya guérison totale alobi place ozali tiaka ka foi au mona bika maman chérie igeti bakika koto zakaka balo tiaka ka foi ma copine au mona kaka Nzambe nenga osala giremi na maman sénateur yaka na église lelo na 16h Shikita Kongolo yaka na église ya pasteur lelo na 16h église Nzambe ya mutute to bengi bino Claudine babi mayaya po mutu ebonga boseye Claudia baba fudi yaka na église denzulu zitu na biki rouge kaka ndenge zalaka babi bongo ye mokolo mareke méchant Miguel Botamongo tiengu kudi bende mokonzi yangai balobi yangai Teddy Katania star denzulu zitu alobi wane ratarate Teddy Katania star ya ye moko Teddy Katania star tozala lelo vraiment na yebi ko uta California déjà yaki pardon Teddy ka fozala lelo na 16 pasteur alobi parole eza déjà na minoko esa biso bien pasteur grâce à so batu bakoti 16 église okopesa biso programme basi ça erni po batu bako oui merci mingi to sambela ka 2 heures seulement tozana 30 à 40 minutes il y a prière pe koyemba banzembo et puis tozana 45 minutes il y a parole côté Christ puisque Christ ne mutozo big sabat so ki parole les alités moyen bato ba se retrouver les alités ça comme on na otiko loba on a lobi Zamba lobi na Joshua lobi que na sena livré déjà Jéricho na maboko na bino. Alors Nzambe ça sale déjà quelque chose pour nous. Ce que biso to simba ngote to tika la kaka ya kolela kaka ya koloba kaka America ko silisa makambo nyonso te. Qu'il te zaka 2 heures seulement.
Il y a beaucoup de choses même ici bamindele bazobela liwe ezali awa bamakambo nyonso kutu ya mabe kolega ezali awa kolega na bamboka na biso nzambe aza likolo ya nyonso tosambela totika distraction tamuke wana exemple par exemple na la ninde komoko alobi likambo moko na poto lobi kala même na islam bato bazaki balamuka ba 5 heures bazosambela bato bosambela ba 12 heures 13 heures azolobeteli mikolo oyo même islam bato balebi bakokosambela te bakomi kaka alarme eza kaka mpona ntango okende mosala mais tant mpenza boya kosambela ezali te na notre bien-aimé mosusu oyo akompagne biso lelo Facebook na internet en tout cas ya zozwa ta mingi alors topesa ta na nzambe toza wana mpona nzambe celui qui nous a créé a besoin de nous topesa ta mingi mpona nzambe surtout que ntango toza na tolobi 2 heures seulement dimanche soki toye tosambeli toyoki loba na nzambe ekopesa biso victoire tokota na semaine alors nzambe azali na biso nzambe ayebi biso nzambe apesa biso libre arbitrage soki topona kaka 2 heures wana toye tosambe toyoki loba na nzambe tokozonga toyoki misala toyoki bamakambo ezali ebele alors que nzambe akozanga kopambola te je sais que Dieu nous a déjà béni mais to bénéficier na lipambulo oyo nzambe asapamboli biso déjà. Merci Babi. Ozara na 2 heures du temps pamba au côté à 16h ti 18h ma petite sœur na bi que na Texas mbote na baskoba tout apesi skoba bambote belé abi famille toujours bolingo kaka Célestine na vie et puis koto zali na bi que ba bon voyage kuna na Texas bozala bien donc église za ngote benga les gens na okenanga na ro ratete dendu tout abi follow to kota na so déjà to béni ni kwa Congo ngane na za bona ozonga suté mbala moko église na zona bénédiction na babi ke bana nzambe boza vraiment prêt ou bien prête le 16 septembre to ambassadeur Lombongo tozala vraiment on a elongo na place pasteur Placide tozali na ba pasteur grâce à tozali pasteur Placide bambote papa na bi ke tozala na elongo na sœur Lombongo le 16 septembre bozanga te vraiment Congo promo eza na terrain l'américaine yé Congo promo to kozana dendu lizitu biki rouge yona mutema mama dendu desenga to sangisa misapi sizo okokate o Congo promo ya Rafingindo mobala pembe baziwa na nyonso lobi mais tolinka to yoka message oyo vraiment kopesa bana nzambe ana pa Hollande oyo ko toucher bango bazongela vraiment parole donc bazongela vraiment arche ya okendaka église ya komipesa malgré tout misala malgré tout babil mais ya komipesa vraiment kozalaka vraiment koya prière koya vraiment kosambela message noko kopesa bango po batelema et osala malamu mingi so osala message na kopesa na bandeko nyonso oyo bazwi ba découragement bakutana ba problème peut-être awa na monde ya ba pasteur ou ba évangéliste ou ba docteur bavandi na bandako kale bazoloba ke bo se décourager te pona bato bino bolobi ke tokokota na mboka kana te baza milayi bazali minene bakobeta biso tokobima lokola mabanke epai na bango alors Josué na Caleb bazolobi te biso tokokota si ozali ya nzambe yoka maloba nazoyebisa yo bato ebele basi bakotana na baproblème ya minene koleka lokola Israel balobi te biso tokokende lisusu na kana te vomi kutu tozonga me bandeko balobi ke tokende ndima maloba oyo nazoyebisa yo telema oyo akela azali nzambe oyo sambelaka azali nzambe azali mutu te mutu okokufa etosomona bapase ebele bakwei tosomona bato ebele bakufi yo telema chama loba na nzambe na misala omona ne résultat na yango alors iloba na koloba pona bato baza na Portland men bo se décourager te bomona kaka misala na top te tomona kaka mbongo na top te nzambe azali na top kolega biloko nyonso wana totia nzambe na bisika liboso na bomo na biso puisque akela biso azana besoin na biso que soit berere na biso que soit ba difficulté mais nzambe azali na besoin na biso totelema tambola totelema tokende liboso totala te bato wana totala te makambo bamiri totala te bantroupema totala te oyo bato bazoba totala te oyo ezosalama mais totala nzambe oyo akela biso topesa lokumu message nakoloba mpona bandeko baza na Portland men yango wana kose décourage te kovanda na ndako yo moko te ozali kati na société ozali kati na communauté telema totelema tokende liboso nzela eza nanu molai oyo message nakokoloba mpona bandeko nyonso yango wana. Merci Montona Nzambe pasteur grâce à Montona Nzambe merci vraiment na conseil oyo pesi biso et sali biso bien ndeko babito telema quel que soit babil quel que soit
tofuta bandaku eza babolembu bastress mais epa nzambe alongolaka na ye stress nzambe akokosala nyonso oyo biso tolingi topesa temps de 16h à 18h eza 2h ma chère 2h du temps 2h tokumisa nzambe esa biso bien nzambe aza nzambe toa misika il faut vraiment to adorer eza malamu mingi sikoyo pasteur conseil na bino moko na bapaster message ni okokopesa mpo osoli kitoko bi oye apo défendre bapaster te mpo na Jésus Christ sikoyo tolingi kaka mwa message moko mpo na bino bapaster esa biso bien. Oui, message nangai naza lieu toujours kaka na détermination. Si tu es un pasteur okitaki Afrique avec ministère ke oyaki awa en Europe, oyaki awa te pona kolinga bandeko basi, oyaki awa te pona koyiba, oyaki awa pona msala te. Nzambe ako juger yo te, mais mabe ozo sala yango moko eko juger yo. Eloko na koloba pona monde ba pasteur, papa, na ibite osokoi, na ibite ozela na ba problème. Mais Téléma, David a récupéré qui force à Téléma qui a continué à Kinzela. Téléma, Tolingana, Tozala Soudé, Totalanzela, Oyonzambe, Sassale Libiso, Tokende Liboso, Basal Nanzambe Nyoson a Lingibino Mingi, Bo Téléma, Tosimbana, et Tomema, Musalao, Tosito Banda, Tomema Liboso, Tokende Liboso, Malobana Koloba Yangwana Pona, Passer, Basali Nanzambe. Mais sikoyo pasteur gracia merci ndengo pesi message alobi ke bolingana botelema bokwesa kondima te merci pasteur mais pasteur pona bana na nzambe o bazalaka bayimaka pona ba pasteur tolingi message nini o ko pesa bango po balongola biloko wana mituna bango epi na mitema na bango ke balobaka su bongo te bazongela boyambi ya liboso message nini o ko pesa bango. Oui, merci mingi pour na message. Mais na message oyo surtout ton a problème moko ya communauté na biso batoto lobaka lingala. Communauté na biso za communauté ya Wenge, République de Wenge, za République ya Mirimiri, ya Songi, ya ba makambo ebele. Mikolo tiko leka na tunende komoko na lobi makambo zoloba oyo. Est-ce que ezali ya solo o na yokaki? Alors, lokolo ebisinga oyokaki. Bazo sala taxe de retour wa ya bambongo. Oliaka spietan yako loba makambo malamu yako sala makambo malamu yozo ka spietan na kolobelaka bato. Alors toza na communauté moko bato bazo mirimira na likambo ya yebite likambo eliete puisque j'ai entendu nenge na yoki. Alors makambo ezo leka na mboka na biso libanda ba polémique ba rando sont de même monde lelo eza parmi nous ba terme moko ezanga mitoma boko na makolo. Alors bato nso bazo mirimire pona kozanga koyeba boyebi ya solo ezali kozwa bolingo na nzambe tika mirimire concentre-toi ke ozali mona na nzambe yeba nzambe tia bolingo kati na yo komirimire te na Israël Bible bete bato bamirimiraki mais mirimire botele bango rien. Si tu as un problème lobaka kotana na moto expliquer likambo na sepele nango te likambo ezali boye bosolola soki tozokoka na biso na communauté tozali na bato mirimire n'est pas eza monde na biso te majorité bato bazo sambe to eza un espace te dans notre vie et loko na yebi ke soki réellement ke tozebana na nzambe to telema nzele za moleto kende liboso. Merci pasteur grâce à lobi to telema nzele za mulai to ke liboso yo a lui ko telema te olika kovanda pona mavia bato kolanda maramba bato ce n'est pas gentil ce n'est pas bien pasteur grâce à bito telema to songela boyamba liboso to telema toloba malamu to telema to zana bolingo to telema to lingana to telema to na mboka bapaya donc to telema na nyonso to tika bokabwani to telema to lingana vraiment to lingana mitema et ça la bien parce que grâce à te biso malamu en tout cas bolande mission on a Congo promo ya Rafingi. Merci pasteur na moto komi presque à la fin poto silisa pour na bikalate déjà ok déjà pour nga déjà nos anaban liboso Karaté qui est déjà prière pour nous bénédiction na lelo na denjulu zitu pasteur siko po bazwa yo contact vraiment numéro de téléphone batu ba benga yo so bazala besoin na yo et ça moi. Yeah, merci mingi pour na numéro nanga contact ezali 207 317 72 13 207 317 72 13 nde numéro nanga telefone nangwana soki baluki ndeko nzuzi
et même de Florence américaine, je pense que nous avons besoin il y a tout to pesa na ba conseil comme mon na yo mon côté toze ebele kolandaka bato bo sala mabete bato malamu pe baza ebele loko découvrir que bato malamu bazali bato mabe pe bazali alors comme on a bato nyonso mabete bato malamu bazali bato baza ba ko répondre na question na yo bazali alors oyo na ko koloba yango wana. Merci pasteur. Comme na biso pe nasuka denzulu zitu merci vraiment balobi réalisateur ya makasi vraiment na kata Congo promo na leli l'américaine ya bino ye Florence l'américaine ye vraiment personne te dit katanya star ya ngai famille balobi star makasi toza na prière tozala vraiment maman sénateur qui les met tozala vraiment na prière na leli merci balobi yanga moko tanya star kaka ndenge ezalaka boko benga kaka ndenge ezalaka tiengo kidi bende mokonzapi l'homme requin méchant yanga mon ser nanga Germaine bambote na yanga tedi katanya star asilista makasi ya HM babi deja utaki Californie ozana mboka bambote na ser nanga djene numéro eza na sebo benga denzulu zitu tozaka na micro ya Congo promo Florence l'américaine yeyo ya bino l'américaine aokende prière 2 heures du temps seulement totikita na nzambe vraiment na ba prière tant ser nanga djene lela fort denzulu zitu azali kolo Congo promo toujours ya na biki rouge ka pona corriger na moni pasteur okoko te mapoto 6 na biso pasteur mo bambote na ba oya yo Florence l'américaine ndeko nanga nzuzi en tout cas oyebi musalango na pesi mbote na ngai pa madame na ngai Laetitia Malu wazali na RDC bana na ngai Gilson na Orebe et puis pasteur Jules Bope évangéliste Patrick. Je salue tout le monde oyo bayebi malgré bakombo ezali ebele soki tobandi kotanga bakombo comme bakombo ezebele bato mosusu tokobosa na bango mais basali na nzambe nyonso nalingi bino tolingana longola ba titre longola pe nini ba nomination kati na biso mobikisi na biso aza nomination te mobikisi na biso azali titre te notre sauveur c'est Jésus yende mutu akodefendre biso na makambo nyonso tozosala toza na nzela comme Josué Caleb tolemba te totala te oyo bato bazoloba et totala oyo abenga biso totala liboso bisika tozali kokende nzambe alingi biso mingi na pamboli Congo promo pona kopesa nga opportunité ya koadresse maloba epai ya bana na nzambe bazali na mato ya koyoka nzambe pambola bino mingi pona opportunité oyo bokorde na ngai. Merci beaucoup. Merci motola nzambe pasteur grâce à bye bye tozo zaka elongo po tozo kende denzulu zitu bo benga numéro zaka na sewana e bimana bo benga vraiment na écran na bino bo benga vraiment bo benga denzulu zitu pona ba reproche makamba mike l'américaine boye denzu po tozaka na ye donc mon vie au mukolo Congo pour mon rafingindu bambote kotozali mobala pembe bambote bele l'américaine yeyo likamuna montote yeyo l'américaine likamuna montote l'américaine likamuna montote bazi wapi bye bye nalingi bino trop bye ba bisou yo na motema mabe okokate l'américaine yeyo mbote na ba oyanga tout on a lingara Tatiana Mbote bambote bele na lela bino fort denzulu zitu na mikwa Congo Promo TV ya bino l'américaine yeyo bye bye.